soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Ndeko oyo ayambi telefone asololi na Lucifer likolo ya Facebook, yo mutolinga Facebook, yo mutolinga WhatsApp, yo mutolinga kobwaka ba photo na Facebook. Tala ndeko kama komeli. Ok, au plus vite que possible, atindeli ngai me numéro moko boye. Numéro ngo ezali 001 715 972 36 666 nasuka. Alors na ebi pete vraiment nazalaki emporté na esprit nini mokolango nga pe na kamati numéro ngo na composé ngo na enregistré na téléphone mbala moko pe bimisi na WhatsApp. Alors que l'heure nga na bengi na WhatsApp papa, c'était terrible. Donc na ertaki pena liwa donc na ertaki penza liwa mokolango. Donc dès qu'on a lancé kaka appel na WhatsApp, d'abord photo oye bimaki na WhatsApp ezaki photo moko ya Lucifer, donc un diable. Alors que leur photo n'est bimi, l'air ya yambi. Donc na mungongo na yokaki wana vraiment c'était un démon. Alors que téléphone nanga est vibré makasi et pesinga et paralysé nga likola kit kande na vanda ki likola kit na ki libanda na komi paralysé nazo ko wasute ko simba te loko même téléphone ngo kote ko ina mabina lingi na télé maso deuxième fois boy na salité ya mobeso na bilamba miyo biminga ya mai. Donc non, sentir que Mouli Monanga est déjà. Radio Lokole TV, balobi. Ngaïmo déjà na fanatique na déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende. En tout cas, bolanda landa ngomingi. Ou awa banti valeur ezala raté. Parole de parfum d'hiver nandi mangana moi passé son andimi. Donc c'est formidable. Check. Ouais, balobi bana monde anti ba fanatique tout la maison mère. Vous ça pas comme les autres yinongo, balobi tout beau santé ko s'abonner na page na biso. Il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makamo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, babi avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info. Il y a une maison mère. En direct de Jobo, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour bana Dirban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village elle so likambaza na mboka ba olelisa ngiri ngongoro Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique ya na Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi make na kupendaka sana. Shita kwacha Pelende wenjo. Mbote na bino bande ko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tubu zomi. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo et pa wapi biso na bino to kutanaka chaque poko pona ko solola makambo zali koleka bongo na communauté na biso. Kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek o ba yebi ngai te kombo na ngai yango wana
oyo bayebi ngai longonia oyo baza baabonné déjà ya chaîne oyo bandeko na baka soki oza abonné partage mpo masolo tobetaka awa ezalaka mpona konuire te me plutôt mpona kobongisa mpona kosunga esika ndeko akwei mpo yo okweya te mpona kobongisa kaka na communauté na biso mobimba ya bato ya mangala na bandelaka bino chaque fois moto ya mangala aza kaka congolais ya Kinshasa te ya Brazzaville te angolais te me tout le moto yakokaka lingala émission na bino yango oyo epai wapi papa na mama na bana bavandaka bayokaka masolo pene ya solo mpona kobongisa communauté na biso obomesano topesaka mbote mpe longoni ya matondo na sponsor ya émission to ya chaîne oyo Yannick Kinia les dragons de la monnaie congolaise wumela yo ndi mankambo mbote na Tijon Lushombo un prince à New York ya mama Franc mbote Jean-Blaise Louvambano yonde mankambo na bosanité grand coiffeur petite sœur propre Natasha Kalenza petit boya mbindo Natasha Kalenza yonde mankambo umela to umela mingi te ndeko ezali témoignage ya lelo boyoka témoignage ya ndeko oyo azalaka bongo na Bakongo esalami na province ya Bakongo esika ndeko parabozangi et puis ko fêter na Facebook abana ko passer en revue Facebook na ye amoni soi-disant na kati organisation songolo page moko ya organisation obayidaka batu akoti na page wana ameki kosenga aide ba aider pendant na mwasi na mwana muta répondre kuna toto pesa o numéro oyo obenga ba ko pesa o aide numéro eyeba ndeko na privé ndeko wana bengi numéro ayambi ye moko ye me Lucifer témoignage za choquant bandeko yoka yango po eteya yo muto linga ko bwaka ba photo na Facebook yo muto linga ko simba omoni muto atindelo demande d'amis oyebi ete na Facebook ondimika ndengo no za ndengo wata soki muto atindelo demande d'amis na Facebook request friend request il faut oyeba mutu wango aza nani kondima bindimela te tomona ba je comme bele tala ndeko ndenga comme les passe comme les beaucoup ka témoignage je moko ka expliquer ndenga ti voice na epesi pasi ndeko asali kaka na bilamba asali pipi na bilamba miyo ya mai abiki na liwa epesi pasi to ko témoignage ndeko oyo ebongo tozonga susu samedi pour tout le monde dimanche le 24 ezalaki autour de 22h30 entre 23h. Alors que quelqu'un m'a envoyé, je ne le connais même pas, il m'a envoyé demande d'amis. Alors on a validé demande d'amis plutôt que donc a tindinga sous message azo komelanga que non nous sommes une ONG ou tosunga kabatu en cas où on a difficulté. Exprime-toi seulement et puis tu besoin bonne note pour que tu sunga yo. Bon, tellement que na discerna qui pena no pena te de qui s'agissait-il ngape mbala moko na fungwa mekana c'est oui effectivement na moi difficulté. Donc ils ont nécessité kaka moi financement ne serait-ce que $100 pour que sunga ngai na moi problème boy ça. OK, au plus vite que possible atindeli ngai me numéro moko boye numéro ngo ezali 001 715 972 36 666 nasuka. Alors nayebi pete vraiment nazalaki emporté na esprit nini mokolango ngape na kamati numéro ngo na composé ngo na enregistré na téléphone mbala moko pe bimisi na WhatsApp. Alors que l'heure na bengi na WhatsApp papa c'était terrible. Donc na ertaki pena liwa donc na ertaki penza liwa mokolango donc dès qu'on a lancé kaka appel na WhatsApp d'abord photo oye bimaki na WhatsApp ezaki photo moko ya Lucifer donc un diable. Alors que leur photo n'est bimi l'air ya yambi donc na mungongo nga na yokaki wana vraiment c'était un démon.
alors que téléphone na ngai vibre makasi et pesinga et paralysé ngai likola kiti kande na vanda ki likola kiti na zaki libanda na komi paralysé nazo ko wasute ko simba te loko même téléphone ngo kote ko ina mabele na tikali ka bongo paralysé likola kiti. Alors on a passé une affaire il y a 30 minutes likola kiti 30 minutes on ezo le likola kiti je me sentais déjà que mon lit mon ngezo bima tezo kende. Parce que na kokoya sous ko bouger ta lokoloté ni même le boko no donc je ne me sentais même pas na bano kaka neti nzoto na ngeti kali poso likola kiti mais esprit na nge bandi ko bime bandi ko kende. Alors nazo lokata moyena ganga nazo kokate mais l'esprit na nga na banda ko yoka église mo za kiti simana biso wana bazo yemba bazo louer. Je me disais que non, on a l'occasion moyen téléma pour que na kirata l'église wana na senga pasteur assemblée la ponanga mais je ne parvenais pas na koma qui vraiment paralysé nando bouger ko tout. Alors tellement que le nom de Jésus il y a qui na ngai ka na mutema ka bomba mo pe na bandi ko belela Jésus na CCC ka wana belela Jésus là na bandi ko belela Jésus papa mbala moka moi force mukieye na lingina telema boy papa na kokite na lingina telema so deuxième fois boy na salité ya mobeso na bilamba miyoye biminga ya mai donc non sentir que molimo nanga ezo kende déjà ezo kende puis na bandi ko koya pour que na koya pena na se peut-être liwande lingeza rande yangwana. Alors tellement que nazaika na kombo ya Jésus na monoko Jésus finalement hein, c'est comme si na me ressaisir muki kama connaissance ko zo muki na bandi ko sentir net na comme ko zonga na nzoto na ngai penza na bandi ko zonga muki na nzoto na ngai na bandi ko zonga. Alors là na bandi ko zonga na muki mo connaissance ko mo zonga muki mbinga na bino na kotika mbamona ndako na kezwa Bible l'air kaka na ju Bible papa na tena mutema na fungola na teka na mutema na ngabo na fungola ki peka ka juste na psaume 23 na tena mutema na ngaboye nde na ko sentir te mo équilibre nyonso wana esali à peu près 1 heure du temps tina ko se ressaisir wana. Voilà histoire étrange oyo ngai nazwaki et sukite papa na bandi prière ko bandalère wana banda 23h30 wana ti ba 2h na sambeli pena na invoquer nzambe na sali prière d'autorité na sali prière ya déclaration finalement pongi ko zwanga na lali l'air na lali papa na lamuki na tongo ya dimanche le 25 na zaki na rendez-vous na ndeko mobo ya maçon pour que to kuta to sola mamukie pour na makambo na psiko ke azola ngama kopo mo boya kata matiti na mwanda village pour que ba fute biso quelque chose et ko ya ko edenga pour que na soutenir bana kuna na boma. Alors l'air nazo kende pour que na kinukuta na ndeko wana na telemisi mwana moto moko boye pour que na matana moto na ye na matina moto moko yebika bana moto nde bazalaka o matina moto na bandi ko betelo mwali solo mwana moto na bandi ko betela ngali solo abi ndeko nga vraiment na buto le na lalité na ibise nini abisi ngai na lalité parce que na mona ki ba démon ba wuti penza ba wuti na monde na bango ba ye ba yoko zwa mutu moko na mwanda nabi ba yoko zwa mutu ya ndenge nini oh mutu ngo banda ko benga na téléphone azo yambate banda ko benga na téléphone azo yambate siko ba yaki penza en personne pour que ba yoko zwa e. Alors l'air ba ye ba yoko kuta mutu na ya kolala paralysé likola mbeto. Alors l'air ba lingi ba zwa mutu wana loboko mo boye ezo kale bango ba zwa mutu wana te. L'air ba lingi ba zwa mutu wana pa ba kende na ye ba zo invoquer pour que ba zwa mutu wana pena ba kende na ye loboko moko boye ezo bima ezo kale ba zwa mutu wana te. Alors loboko wana e banda ko kale wana eyebisi mwana wana ya moto ke mutu oyo o alali likola mbeto aza paralysé o kutana na ye na tongo yebisa yake abondela ka makasi. Papa Jean mwana moto na kutwa na yebi na kutu yete ndeko nanga pete alala yipe na ngai te. Alors lera betili stoli soro wana asilisi ngai pe na raconter o ngai na mona ki mwana moto abangi ya telemisi moto akiti abandi ko lenga abi ndenge nini nzambe ebisinga ke nono okuta na mutu ngona tongo na ebisa yake asambela makasi donc mutu ngweza nde yo
mwana moto bandi kobanga na papa donc to tikali ngana ye ebayi ya kotelema kaka wana tozo discuter batu be baye kotondela biso wana bandi kotuna eza nini to bandi ko raconter bango. Alors ndeko moko pa yaji boyoka lisolo tanto obeta na mwana moto aye abandi koloba ke non numéro wana onga na pesi wana ebengaka pe garçon mo boy ana mwanda. Tango garçon wana ayambaki tanga monaki photo ya Lucifer wana pe ayoki mungongo na garçon wana gangaki na ko ganga boy na ko kata mbala mo garçon wana kufa bakundai awa na mwanda. Na yoki boyoka peso ba témoignage wana peso na 2 ou 3 personnes. Donc yangwana na yepso ki papa vraiment ya solo balobake pasi pe comme mena pe mutuliwa. Ko tuna donc vraiment na suka kina mutema na ngai parce que les seuls et grands problèmes ngana zaki na wana mutema ti kutuna kenda ya ko ndima ke ONG wana suki nini esunga ngai ezalaka po madame banda ko déranger ngai fo bassin pona bako sukula bébé na ye ifu boy na boy ba pe kuna na mwana bana na boma kuna kolia et trouba kinga makasi yango tanga na mona ki moi offre wana bi bon ça va na ça la demande ko eza ONG peut-être bako sunganga menzo wana ezaki na ONG te. Alors komba ngo kutu na ye ko raisonner ngo komba ngo ezalaki elimination mutango o atindela ngai demande d'ami wana kombo na elimination donc na photo moko boy étrange wana kutuna yako mona ngo par après vraiment papa voilà un peu l'histoire étrange ngai na monaki na butu ya samedi 24 poto mona dimanche 25 na tongo. Donc nazo souhaiter na tela même liboso lingomba ya nzambe na tatola était vraiment nzambe azana ba oya ye ya lingaka pe abikisaka bundelaka kombo ya Jésus ezali kombo oyo penza ebikisaka parce que ngana za témoin vivant sans que na bele la kombo ya Jésus mbele déjà bosi bokundinga na kata mwanda papa mais ce qui naza vivant c'est grâce au nom de Jésus on a bandé ko citer Jésus et puis ngoma makashi na telemi ata kuna sala ki salite na bilamba miyo ya mai biminga na zolo na transpirer mais suka molimo na ngezonga kipa na nzoto ngayo na telemi susu na zolo pa yango no mona lingaki na partager histoire ngoma mukena yo bon pour numéro à pasteur numéro à berger na zanango te na linga pe na partager ngona ye mais toutefois le kola yo za déjà au courant o partager ngona ye vraiment nakoya pour que bo sambela pona ngai et puis na tatola pe na lingomba ya nzambe. Merci beaucoup papa Jean na une interaction na pe conseil na yo ezanini ezala le bienvenu pana ngai. Merci beaucoup. Voilà. Bandeko boki histoire esalami na mwanda. Boyoki histoire le monsieur ndeko apesi témoignage clair et net. Et loko kuti ya kobakisa ezalité. Ndenge numéro ebengi ye moko abandaki babandaki batele demande d'ami neto baki ne bandeli awa yo ndeko osana Facebook muto yebite atinda o demande d'ami ondimi okondima pona nini tala conséquence tango ya ndimi bandoka ba se présenter ba baza ONG mo songolo paka to ko aider yo andimi ba pesi numéro atangi pena koma numéro wana na esa kabino to betaka ba histoire vrai numéro ya ngwa de quoi a pesi to lobite ke yo pe benga numéro ala sa expérience ke ba eza témoignage abengi numéro tango yambi boyoki ndenga expliquer mama komela ki asali kaka na bilamba a pisse na bilamba a bebisi bilamba ko quelque chose soki nzambe ote mingi balobaka nzambe azalaka te mais boyoki témoignage ndeko to betaka ba histoire vrai témoignage ya lelo pesi ngai mutu ko suate et pesi ngai esengo parce que Jésus penda existe. Tindran deko émission oyo o kantaka que Jésus azalaka te, Jésus existera te ayoka amona que Jésus existe. Nzambe azalaka ya solo asovaka bato. Mais na point mona ngina songela wana omoni makaba mingi zaka fota ba mama. Ba mama to chaka na c'est précieux azalaka pe trop.
ndeko ale ko bunda muke mais maman c'est comme si moi na maman sina zaki na zemi to ngara bota sana mwana bébé azoko tsaye pression sur ba bassin moi na bloka donc na pression là tsayi atie papa etika ke de duku ke de koluka ko sala po asomba bassin yango koma ebitambo tambula akiko simba sur Facebook ti akute na horoscope abingo pour na horoscope que ONG moko boy soit disant elingi esungai akoboya te asali na besoka ya $100 à pamba $100 kaka oyo epesi pasi tala makambe comédie nzambe soka zo bigisa muto ya kana preuve tala na tongo na ngona mwana moto do boki témoignage clair mwana moto a beteli makambe ndenge leki et puis na suka balobi ezaka bongo te ba pesi na témoignage ba pesi li solo ke yayi ba jeune ou pas kufa ndingo a numéro ane bengai ayamba voane et puis et ça là isoki ndenge akufa dans l'immédiat makambo ya sala makambi bandeko surtout na France na Belgique na Espagne na Afrique du Sud na États-Unis Canada partout sala makambo wana okuvana moment téléphone oyo eleli oyambi boye allo mutaolo ba tetu makambo solo malakati sanga tina ndeko sala attention soki numéro inconnu e bengi yo ya sarabi na radio lokole ezaka émission oyo to programme oyo papa vanda kana mama na bana basokola na mateya pour conseil pour awa okobimana quelque chose to kendaka esika te oyo vandi ozobimana quelque chose te papa mama mwana elengi oyo saza na téléphone soki numéro ebengi yo oke eke oyebi te oyebi yango te yamba tsa na lito zela mutu wana loba je préfère auto yambi to au parleur to speaker osimbi boy ye aloba azanani soki mutu oyebi te ko répondaka te tala conséquence témoignage onde ka pesi esalami na mwanda ya lobi parce que na musika na loi na boma na mwanda pardon mwanda tango apesi alobele berger na monde ngwana moko banga bi non papa fiston beta kama solo na radio lokole totindela oyo ba beta li solo oyo témoignage oyo ke tina radio lokole pour esunga bandeko musupe yango to teli yango oyo kayo moko to kokai ko beta yango mais na leka bino boyoka na mato ya ndeko wana ndenga expliquer ba mama to tchaka na CR moso papa lo besa na mbongo te elakisite ke aboyi azoluka moyen pour asale yango mais précieux legi tala papa lenga utana na likama ba jeune garçon ba jeune fille na ba mama musu ba lenga ba delu na papa mususu ye photo kanga photo mama on Facebook abwaki kanga photo abwaki Facebook o makambu Facebook oyo yango wana felicitaka bandeko ebele ba na Facebook te surtout biso ba congolais to osala ba plateforme o na ndenge ya mabe ba YouTube ba Facebook ba Instagram na ndenge ya mabe kaka o esa moyen de communication osala Facebook page Facebook na mutabo ite sala promotion ya makambo oyo osala promotion yo mona cadre nini na yebite to pekisi mutu te me ete ya bino ko atala témoignage ndeko et pesi pasi na sepelika apona ndeko oya biki mais ndeko ya kufaki epesi pasi tala yana lobaka chaque fois awa na radio lokole to beta kama solo soki ndeko akoyaki yo otelema soki ndeko longa esika moko yo pe olonga tala ndeko oyo na témoignage na yeko sungi mbale pele bisike pele soki ba bengi na téléphone oyebite koyamba te muda tindelo demande ami na Facebook oyebite kondima yango te. Et puis Bible kozanga ka Bible te Bible de sungi Bible o de sungi. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana radio le coller to suki awa lelo to ba to za mokuse to suki awa ndeko partager mission oyo partager témoignage oyo et comme na tina ndeko moko tina fin fond peut-être ndeko mo passer la besoin li sungi ayebita ko suka ndenge to partager ndeko ko évangéliser za la makambo ya nzambe te tina ba émission ya boy ba émission moko ndito en anglais decent propre émission oyo ba papa na ba mama afandi ba ko tala yango do yela rabino pour partager ndeko so ba tene émission oyo ba tene lien avant yo
Otala, partagez nan. Partagez. Bandeko ba kosala ngo pe audio sala audio tindela bandeko mususu pona ekomela bango esunga kaka batu et pesi pasi. Merci na Mama Rina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, coordonnatrice ya Radio Lokole Télévision na Radio Lokole Télévision 2. Bandeko bo s'abonner rappel kuna to sana ba chaîne mi balé Radio Lokole TV na Radio Lokole TV 2. To s'abonner rappel kuna. Nous en cheval, to za koto kuna to za pe côté ko sala bien pour s'abonner partout. Tokuta liso lobby pour le numéro sur Radio Lokole Masolo na chaîne na biso Radio Lokole TV. Si sabidi Polidor, papa Tembo 5 étoiles, mbote tout ce qu'il y a. Chap chap. Et tchara. Bruno Mars. Il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé la dame peignoir. Dans les papas, la bonne sur ma ville et a dit non tout. Tu une famille. Déjà c'est le bâtiment. Une famille, au moins la signe, une famille, quoi, c'est un modèle, c'est un couleur réveillée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble, une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, ils vont à l'autre. Là, tu peux aux la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. On tire une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes à Congo, on doit consommer Congo. Une famille à Congo, pour consommer à Congo. Donc c'est une famille. On a dit ça, nous avons la Congo. Comment on a dit les bâtiments en bout là. Ouais, ça va nous accompagner quoi. Moi, chacun au côté d'une famille, en collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour le tourner là, on a Mercedes. Chacun Oyo. C'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis la bembele, je suis la paille. Jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise, petit de voilà, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail basé. Les gens, il faut respecter les gars qui ont vécu. Nazalaki Newcom, mais vieux avec ça qui me testait mené à Kwamambu. Vieux Nanga Moujilumu. Et puis business partenaire, so yebi. Thank you very much. Stop les grands, nous avons Marambo comme Marambo, celui Stop on appelle pire. Mais faut aller là pour ma petite, Yuma, Stop Scorpion. En attendant le grand rendez-vous du centenaire du 6 au 9 juillet prochain, le Festival international de Massi Manimba, Festimas Ngometu vous propose la Nuit du Festimas. Nuit du Festimas, le festival en pré-show. Vivez l'avant-goût du Festimas Ngometu à Kinshasa. Nuit du Festimas, soirée des galas, danse, ballet, spectacle inédit et lancement du casting Miss Festimas. Samedi 28 mai à partir de 18h dans la salle Le Cristal de la Fikine. Première porte, la Foire internationale de Kinshasa, derrière la Grande Paillote. Nuit du Festimas. Soirée VIP, entrée exclusivement sur invitation. Pour tout contact, info@festimas.org plus 243 84 10 52 182. Festimas Ngometu, notre tam-tam. Ngomana Beto, Mbondana Bissou.